Ebandeli ya weekend malamu na mabota na bino bipai nyonso bozomi pona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo. Mbote na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke Fiston Zangube oyo azali acteur ya société civile apesi makanisi na ye na oyo etali agression ya RDC na partie est bolanda ye na micro ya Chris Mukuna. Nous demandons au chef d'état-major à renforcer les sous-capacités, à frappe Nabiso, à renforcer les militaires, à renforcer l'équipement à l'interne, bien qu'on sait que le complot est là pour que tout est le maté, mais on ne va pas reculer. Bisso, toza victime de complot international et sur le plan africain, il y a quelques pays aussi qui sont derrière M23, pas pour soutenir, mais pour chercher à tout prix que RDC est dans la situation. Tout intensifier la marche, tout intensifier l'action. Église catholique, il y a une majorité na entendi ya Congo, accompagné na certaines églises et confessions religieuses, ensemble de tout. Tocha ba marche, lelo toza na ambassade des États-Unis, lobby toza na ambassade de France, lobby toza na ambassade de Chine. Il faut que la pression est remontée, ba pays wana ba mona ke baza en danger. Il faut to annoncer déjà ba retrait na biso na ba organisation ebele oyo toza na kati, mais ils sont pas avec nous. Il faut to longwa na ba francophonie, il faut to longwa na ba organisation na ba CRGL banini, parce que aucun pays d'Afrique azo s'est senti sikoyo azala côté na biso. Donc, nous devons faire la guerre jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout sécuriser frontières n'abisso nyonso na ba 9 pays voisins. Ba chef de rue bazalaka lisusu na impacté na ville province ya Kinshasa bolanda élément oyo. Ba chef de rue bazalaka lisusu na impacté na ville province ya Kinshasa. Kala na deuxième république ezalaki soki otamboli na chaque avenue okomona que chaque avenue ezalaka na chef de rue o ezalaka ko faciliter ba bourgmestre pe ba chef du quartier soki problème ekwei na avenue topé na quartier et lokwa liboso chef de rue nde mutu akitaka asali constat pe amemi rapport et pas ya chef du quartier et puis chef du quartier akoya komema rapport et pas ya bourgmestre ba problème mususu pe ezalaki kosila kaka et pas ya chef de rue kasi lokola mokili ezali ko évoluer awa na ville province ya Kinshasa ezali ko kende mingi na ndenge ya mabe ba chef de rue ba limwa na bango bazalaka lisusu te soki problème ekwei population akimaka mbangu kaka et pas ya la police alors que chef de rue azali très important yango wana ba problème e koma kokoma mingi na ville province ya Kinshasa pe na o etali salubrité Kinshasa e komi salité makasi nyonso wana po ba chef de rue bazalaka lisusu te alors que soki bazalaki chaque chef de rue alingaka salisa service ya salongo na avenue na ye pona ko faciliter bourgmestre na yango wana population e koma kotuna soki ba chef de rue bakenda wapi po ba bourgmestre bazalaka na temps ya kokutana na population te alors que ba chef de rue nde bazalaka proche ya peuple pe bayebaka nini ezali koleka toko interpeller kaka na premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila amekana nukotala dossier ya ba chef de rue koluka kozongisa chaque avenue ezala na chef de rue pe chaque quartier ezala na chef du quartier po mutu na mutu asala musala oyo ye sengeli ya sala na place que peuple eganga kaka que bakonzi awa biso tokufi bakonzi problème ezali côté oyo po boye kitoko te Kinshasa ezali kokufa se kokufa boye bele population ya commune ya Limete bazali kolela po bourgmestre na bango ayebanaka te soki azali nani po na terrain amonanaka te reportage ya Papi Vangu na Henriette Futila.
Na commune ya Limete, population bazali kolela po bayebaka na bango bourgmestre na bango te. Banda batia ye comme bourgmestre ya commune ya Limete, batikala komona ye ata asala ba descente te na terrain, bona koyeba lolenge nini commune na ye ezali, lolenge nini population na ye bazali ko vivre. Kasi ye azali toujours bureau, azali kokufela na ye kaka malili o ezalaka na bureau na ye, pendant que peuple bazali konyokwa ma peuple bazali na ba dossier ebele oyo ifale bayebisa ye po bazwa solution Limete elata langi ya sika ekoma pe commune ya kitoko. Kasi na ngambo na ye foin avandela na ye bureau, soki otamboli na commune ya Limete okokuta banzela ebeba, pasi ya mai, population bazali na ba difficulté ebele. Na yango population balobi bourgmestre na bango ezalaka nani po modèle Limete ezali kokufa, bandimi te ke bourgmestre oyo avandaka na commune ya Limete. Ndebi to vanda na commune ya Limete. Bourgmestre Limete même otuni bana classe o batanga na école primaire so botuni kombo ya bourgmestre Limete comme on est na bayebi ete. Biso nyonso bana Limete bana mombele to yebi ete atambolaka te. Tilimaka na boulevard to tika jamais même pas comme na bourgmestre Limete aleki awa tinda ka batuna yo bayaka koluka kotika ba ticket ba nini poso ka moi 500 200 tane to komi na mai to mona reka ke azo sala ba mabala na ye kolia ba mbongo ne kuna kona awa eloko moko ezali te va kolongola bato batika ba whisky ba mama batika maleo pembeni ya boulevard ndi bato awela kapo kuna talaka ka bourgmestre azo sala eloko tata tour azo ya te alongwa toni bote na biso mutakoza na souci na biso yazaka 0 metre ayaka te alongwa. Population bazali kolela kaka na ba autorité, bacha pression na ba bourgmestre nyonso po basunga chef de l'état na oyo etali avancement ya mboka po modèle bourgmestre ya Limete azali kosala. Kitoko te bayebi kutu ete oyo ezali soni makasi. Population ya commune ya Limete balobi bourgmestre ya Limete soki bazotindika yo oboyi kopela bango bakosala ke bakonzi bapikola yo po poste oyo zwi ozosalela ngo musala ya malunga te, keba okoya kopikwa me yebela. Na commune ya Selemba ou population bazali kolela na oyo etali pasi ya mai. Reportage. Koka mwati na 21e siècle oyo na ba commune mingi awa na Kinshasa mai ya régie des eaux ekoma kobima na pasi na ndenge ya kusakana te. Tozali na commune ya Selembao, population bazali kolela po awa ba robinet etikala nango kaka be échantillon ya pamba, mai ebimaka après 1 mois pe pona kozwa yango esengeli kotambola distance mulai. Kasi basombaka bidon ya mai na 100 francs, soki mai ebimi soka na yo mai tina balutu po soki te oko regretter oko silisa mbongo na ba au pire. Kaka na souci wana nde bandeko oyo basala pompe ya forage kaka na cadre ya kosunga population ya secteur oyo na kosalela misala ya ndenge na ndenge malgré batekelaka bango bidon na 200 francs. Boyoka communication. Bon, biso to tia forage ya poto mona régie des eaux makamune elalaka nango. Bon, ba pobi to tia ay koma be échantillon na kati ya mapangu ya to mona gili kaniso ke to tia forage koto po esunga bandeko. To teka mai awa bon na bidon moko ezalaka 200 francs. Teka bidon moko 200 kanti 100 francs. Ya to mungi bandeko po bandeko bazali na posa to luka mwa mai kokata ba prince ya to bala mingi bazo tout mona ba prince bala mingi bazo sa ba accident. Ya to mena te mai kokata ba prince ezate to tia mo eloko a esunga ka pe biso esunga pe bandeko nyonso. Tala kutu pompe ngone koma nango jouer bana depuis 2017 bana boto en 2017 ici ko ba bi maya Jérusalem to mela kama forage bidon moko 250 ba pompe zali mais ko président bongisi à cette tribune ya pour lemba imbo to singa régie de ba réhabiliter ba tio pour mai comme biso ko to mai suko kana na prince bypass
mai matala soko to l'état na biso tele biso likambo to nyo kama makasi pona mai te bate to loba ou la to lemba to loba medi ko to loba mais l'état lo ka yuka ni biso te donc to za ndima ke mai ko kota tage président Fatia Zaliana ko sala pena pona pepa za la kimia. Régie des eaux o ezali manque à gagner pour la société na bino bo trouver solution na lombango ya kozongisa mai na ba robinet pour na ko permettre population a futaka ba facture na ye pe amela mai ya malamu soki bobongisi ekosala loko. Direction ya Lumumba kuna na quartier Mombele o ebimati na 12e rue ezali na eta ya malamu te population bazali kolela pona yango. Reportage ya Papi Vango. Na quartier Mombele, plus précisément na direction Lumumba, ezali akobeba makasi awa na commune ya Limete. Boyeba nzela oyo ebandi na route université ekeiti na 12e rue. Kasi botala lolenge nzela ezali mabe makasi. Kote na ngambo bakanivo ekoma boucher ba beton nyonso o ezipaka bakanivo etombwami mai etondi mai kutu moyeleka ezalite. Kasi bongo na makadam mai oyo etondi awa lokola tozali na période ya mvula ekomi ko empêcher circulation ezala normal. Awa soki oye na kisela okolela ba pièce ya mutuka na yo. Kasi awa koto yo ezala ba chauffeur ezala ba wewa batambola kaka lengo po modèle nzela eza ya kobeba pardon bayebite soki bakonzi bazalaka te surtout bourgmestre ya komi ya Limete soki musala na ye ezalaka nini pe ba chef du quartier soki bazalaka wapi population bazali konyokwama bazali na besoin nzela oyo ebonga po ezali route secondaire oyo esungaka bango na yango population ya quartier Mombele balobi bakotindika bourgmestre ya commune ya Limete ti akopela bango bazwa solution po boye ezali kitoko te awa période ya bamvula oyo bazali konyokwa makasi a cause ya nzela boyebela. Bakinoa bazalaka na bango na notion ya pardon lisusu te ata tuti mutu na nzela akoleka nelo kwa mutasali loko te. Oroya tutila na commentaire. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi abandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale ezate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso yebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre ka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te aoke oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasa tika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekila na bato mususu parce que otamba même na nzela boyo omoni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître ngo parce que mabe vraiment efuluki mabe komi makasi bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa ye conseiller bien donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda kocha se ne kolobila soki ya moni keloko na sala eza mabe kocha se ekolobila ke asali mabe oki reconnaître keloko na sali mabe asengi pardon soki asala soki ya moni ke eloko asali eza mabe.
Même makomi ya nzambe ezolobake pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu mpona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epai ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka age rang social pete ezalaka nde réciproque boyoki. Soki otamboli na Lumete, plus précisément na quartier Mombele, oko constate que baveni mingi ezalaka lisusu na eta ya malamu te population baleli pone yango. Soki okomi na quartier Mombele na commune ya Limete, oko remarque que baveni mingi beba ezalaka lisusu na eta ya malamu te. Circulation ekoma pasi ezala ba moto, ezala ba mituka, elekaka lisusu malamu te po banzela bukana population bazali kolela pona yango. Awa toza na période ya mvula ba mai ekoma kofanda na nzela oyo ekoma kopesa population pasi boyoka ndenge bapesaki communication. Awa toza na ba difficulté bele nzela ebebi makasi. Je pense que bino mo bomo na nzela ebebi mabulu ebanda kala elanga ye esili ekeye etiki mabulu ezanango bakonzi bazoleka na bango awa tondimi ndenge azosala na Limete eza esengo mingi mais côté population evandi eza mawa mingi akota na kati ya Mombele tobita soki Limete ezaka na Bukumesi akota na kati ya Mombele tout au long ya kalamu eza mawa mingi yo moko moni kaka na veli Lumumba nde bana baoleka na kati ya mai bo na kati kuna eza ndenge c'est plus pire c'est dangereux. Bourgmestre ya commune ya Limete okenda wapie po population bazali koyeba musala na yote po quartier na bango ezali kobeba se kobeba na commune na bango yo ofandi kaka na bureau ata descente ya pamba osala kate tala ndenge baveni ya commune oyo ozali ko diriger ndenge bebi eske boye ezali kitoko te bosala musala lolenge elongo bani po président de la République alobaki le peuple d'abord le peuple yango esengi bazala na nzela ya malamu pe yebela po population ya quartier Mombele balobi bakotindika yo ti okopela. Oyo kaka maladie ya diabète kasi médecin a expliqué o etali maladie ya diabète pe comment ko éviter yango. Ba symptômes ya diabète. Ba symptômes ya diabète ils vont dépendre pe na type ya ba diabète. Toza na diabète ba bengi diabète de type 1, diabète de type 2, diabète ya mwasi aze mio ba bengi diabète gestationnel na ba diabète mususu spécifique oyo ezosenga nini beaucoup plus matériel génétique pour que mettre en go au point. Mais il y a les diabètes, il y a type 1. Manifestation na yango ezala o babengi des manifestations fracassantes. Pourquoi? Parce que au monango alaini au mona mutu abando mela mai ebele mutu azokonda mutu akomi olia azolia pe ebele. Pourquoi? Parce que ça a déjà un problème, il y a diabète, c'est ce qu'on appelle une triade, polydipsie, voilà. Pour éviter diabète, il y a des mesures hygiéno-diététiques. L'engenini au colia. Donc il faut éviter sucre et belé. Trop de sucreries, na lopoto. Dans la sucrerie, nous avons il y a crème, ezali, chocolat ezali. Donc une consommation excessive. Excès ezala bien te. Mutokoli anaye par exemple aller crème une fois la semaine, tout ça c'est pas de temps qu'à développer diabète, mais si on consomme ça en excès presque chaque jour ozolia ba nini ba sucrerie au moni boudin eleki
au lait. Au moni hamburger et les qui au lait. Au moni shawarma et les qui au lait. Non, il faut manger équilibré. Il faut manger équilibré. Il faut boler un peu bandunda, hein, chou, hein, ce genre de choses là. Et ça peut na vertu ya kokitisa, hein, bateau ya sucre ni tu chou. Les choux ont cette vertu et il faut que ça la paix gymnastique. Vous allez chaque jour aux olia, au vent aux autres à la télévision, aux autres salata mouvementé. Donc évitez la sédentarité. Hein? Le sédentarisme n'est pas bon. Il faut nous auto et bouger. Tant aux autres bouger, sucre paix, organisme, ils ont tiré, hein, sucre, ils ont consommé, sucre en peau et normalisé. Et puis Bissopé, Bandéona, Bissop congolais, il faut tous alana ce qu'on appelle culture wana ya kotalisa nzoto même après 3 mois. Ou babengi check-up. Mag FM et Salelbino réflexion na o etali ba côté néfaste ya courant prépayé. Henriette Foutila na commentaire. Mwana tu ya kin ayebi yango malamu ke facture ya courant efuta makati na fin du mois malgré ba coupure o esale makapamba pamba. Mais to mesana déjà bongo kasi SNEL aye ko implanter système ya courant prépayé oyo eza na projet il faut epela na tous les 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Yango to mituni est-ce que système oyo ya kosomba courant lokola crédit oyo to sela kana téléphone ekosimba surtout que vie sociale ya ba congolais eza pasi makasi. Est-ce que mutu nyonso akozala mesure ya kosomba facture ya courant et ya ka tantôt 50 ou 30 000 francs na ba commune mususu kasi ceux qui est commis na parcelle ezalaka partagé par rapport ya ba nombre ya bandaku o ezawana ceux qui ezalaki à 50 000 ceux qui parcelle eza na 5 portes mutu na mutu akopesa 10 000 francs nzoka nde na courant prépayé ata osombi ya 20 000 francs ceux qui osaleli yango malamu te 1 mois ekokoka te okomona ekati ekosenga osomba lisusu mususu. Côté mususu pe ekomi kobebisa les bons voisinage parce que ceux qui kuna courant ezate ndeko mususu akoyekozala na besoin ya ko repasser akoluka ki mambango epa ya voisin na ye kasi na système oyo ye pe akolinga te pona kokima consommation donc ekoki pe komemela bango ba mes attentes ekosala bien te yango tokosenga kaka na gouvernement congolais ba meka un peu ko revoir système oyo ezala avantagé pona population po oyo eza désavantage total soki bobongisi ekosala loko ata bino mope bozala na souci ya population ko obela otambola bisika ndenge na ndenge ozo solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa soin ya malonga Olanda Sports oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na
oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki na compte ya Ligue 1 esengeli koyeba ke JSK eganyaki FC Renaissance na score ya 1-0 pe na ngambo mususu DSMP petaki elongo na AC Rangers epai wapi score ezalaki 1-1 kasi bolanda reportage o ezali commenté epai ya Lionel Ngolo. FC Renaissance, GSK, DSMP, AC Rangers, Ndezala qui affiche na programme, il y a jeudi na Stade de Marty, il y a Pentecôte, na 4, il y a 3e, puis 4e journée à championnat national, il y a l'Inafoot. Na match à l'Ibostobo, il a été FC Renaissance du Congo enregistré qui 3e défaite consécutive. L'Ibosto, il y a formation, il y a jeunesse sportive, il y a Kinshasa, na score, il y a 1-0. Na Kota, il y a Beteli, il y a Bana Orange, il y a Capital, il y a affiché qui n'a pas de match en vie. Il y a Kosala Malam, on peut remporter match wana, mais boy FC Renaissance a multiplié qui ba occasion pour na koluka ndenge ya ko trouver ndele ya coacha bien équipe ya GSK, mais nous surtout c'est là qui sont circé pour équipe ya Renaissance a raté qui babi et belé. Différence est que Salaman la deuxième partie à match na ba minute ya suka équipe ya GSK grâce ya ataka na Elisasi nde yebaki coacha bi victoire Oyo et Ganissaki équipe naïe devant FC Renaissance du Congo. Le monde de Matesso. Attention avec ses pressing. La frappe et le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs de la Renaissance du Congo. La match ami balé. Toujours dans sa démarche à Pentecôte, Boyba été Darin Clémotema Pembe, il y a cela qui match nil, na ba académie, il y a AC Rangers, score final, 1 but partout. Na 3e minute, il y a coup d'envoi, l'équipe ya Rangers, avec l'équipe à Bosso, il la score, de Menaki, équipe ya Darin Clémotema Pembe, na Simenango, ba immaculé, balinga quitté Kotika Nasima, de Bayaki ko égalisé 13 minutes après, 1 but partout, des Alaki score, où il sanctionné qui match, où il Pozaki à ses Rangers na Darikle Motema Pembe. Boy baete Darikle Motema Pembe azali kolukana no victoire na ya liboso na 28e édition ya championnat national ya l'Inafoot de akomeka kosala yango peut-être d'image na match ko sangisa ye na ASV Club de Kinshasa na 4 ya derby kinois. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Florent Okita oyo abendaki nga bilili kitoko makasi po botalanga na bandaku na bino na montage tozalaki na Jessie Kanza yende mutu amanye machine kitoko pona ko monter ba ya mokolo ya lelo na plateau tozalaki assisté epa ya Chris Mukuna de longue jambe homme oyo azalaki wana pona kolanda musala ndenge ezali kosalema kitoko pe tozalaki na Enoch Mafuka le métier noir bazalaki ensemble na plateau pona kolanda ndenge kaka tozali kosala musala kitoko makasi toloba lisusu nini eloba nango maître Malouwa Billy Cléophas
Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngana bino. Tokutani mikolo ezali koya te.